Voilà, chers téléspectateurs, nous continuons toujours notre tournée pastorale avec sa grandeur. Les prophètes, c'est comme Paul Dominique, Alobi Akovandate et Sengeli, à qui nous visiter. Baseli l'union soliloba oezomi awa na monde entier. Toza en Afrique province à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'église ya mitendi toujours. Na commune monga fula toka mateya ya sa grandeur. Les prophètes comme Paul Dominique. Amen. Merci beaucoup. Amen. On ne savait même pas que les votes habitaient des années. Les locaux de la vie qui habitaient des et nous existaient. Oh, mais c'est clair. Pour la femme, les votes habitaient des frères et sœurs, l'Iloba bon ça, l'Iloba ya prospérité té. Ça l'Iloba ya abondance té. Ça l'Iloba ya o abalakata ko balate. Les églises o ya bota kata ko bota té. Luka bokonzaliko. Cela ne bâtit. Il est écrit dans la Bible, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Croyant que ceux qui multiplient de vaines paroles seront exaucés. Donc, Mawatro, Nabo, Basamela, Nzambe, Batelanga, essayez de faire Batelayo. Nzambe, Fungolanga Nzela, Mimbonga, essayez de faire Mimbonga Tambola. Bino malamu kakosala kaka malamu kosenge pana yawe te yonde ozawana ozali projet aya kokota manayo mokolokota magindi projet aya we bandi. C'est le concepteur du projet qui a toujours planifié les choses. Et ça dit que mon projet est planifié makamunango non. Ndenge obotamaki yawa yebi ke date boy akolega passe boy date boy akolia bien date boy akoma na bozui date boy akoseka ming date boy akolela ayebi ko yebi sakanzam na bino makamu na bino te bo ba yebi saka ye ça veut dire bazo mona déjà que force nzambe za muke o balobaka kolo salanga bazo commander nzambe. Oh, bah le bac colo, sunga, batela. Donc, bah ça comme on comme si y a yébité. Bah minimiser déjà savoir na pouvoir ya yao. Mais bilo bana il ba sala kaka malam. Rien qu'en faisant du bien, Dieu vous écoute. Kaka malam zo mingi ba bakana sali malam trop me bandima ngato frère. Sœur, yo lingina nandima yo. Batamukili bandima yo? Non. Ata batamukili bandimite menzamba kondima malam zo sala. Malamu kaka sala ndekolo akufuta yo malamu nyoso sala kana mukilo atabata mukili bafuti yo teme salaire ya weza mingi baba na la kesi bolingo mingi bazongi silangate oh yo ningi bazongi solo na batamukili sala continue na bolingo ata kuna libanda
bolingo nyonso zosala nkolo akofuta yo. Ata futi yo lelo te même après 10 ans. Même après 20 ans. Même bana na bana bakotikala kobuka salaire na yo. Même andeko na Kristo. Liloba oyo frère de sœur. Eye kopesa bozwi ya mokilité botala Lazare na mozwi. Bo basamblaka po bazwa bozwi mawatro. Bo baocha makanisi na bango nyonso na prospérité mawatro. Bo baocha makanisi na bango nyonso molimi na bango nyonso na abondance mawatro. Riche na Lazare. Histoire wana eza typique. Riche aza kolia bien kolata bien makambo tout bien. Lazare na bwale na pasi. Mukololi we yaki elokoti Lazare tina bokonza tata. Riche akanesaki na bozina kolanda te liwape meme riche. Wapi na libula moto na lifel ti lelo histoire waneza ti lelo ça existe. Riche tombe la mise ata oh échanger boy ya komi kuna likolonga kotona passe aza pembe na Abraham tinda Lazare tangsana litanga mai. Abraham a répondre au frère et pas biso zali awo na likolo yo kuna na libulu moto ata tono ya mai ko komela yo te. Bonyo so bakenda bamonaka bino tibo zawana baomona. Bonyo so bakenda baresa na bukonza nzamba bakuta na yo Paul oui ya nga Paul bonyo komia o jamariwo na bamona na ba kamera mundela sali mwa bibendo yo baomona bino tina Amerique. Ndenge pe bamundele bazui image na partir ya message modèle nzamba sali qui spiritualité. Alors, dans la tisiko banda ba mona riche na libula moto ti lelo azakarawana. Ndenge mona Lazare na bokoza likolo ti lelo Lazare azasika mala. Frères et sœurs, libota mitende de na exemple Lazare, na riche bino bo na exemple nani. Nani azaliawa alingito sambela pona yazo anyoso akoko zape. Mais azanga lola. Malamu kuzwa royaume de Mokola suka mokola samona mboka na ya basambeli yo babomaka nzoto mawa mingi botala ba parents ba papa na ba mama ndenge balatisaka ba bébé bébé asengi kutu atate. Est-ce bébé moko sala demande maman que nous sommes la sapata kitoko na magasin mais maman ke ya sombi. Bébé moko asenga te ke mama ko lesa poto pour sa masango te luka poto pour sa magasin bébé moko sa doba mais papa na mama babi mwana na biso poto ya mikolo bino moko boyebi ya mikolo bana ba molia ti bokene oso kosomba ko mwana yebi na prix na ngote ti bilamba bolatse ba bébé bayebi kutute ti bo memeli bango na biscuit ya kolia bayebi kutute tala ba parents ndenge bagataka bana sans demande e bongo bana na nzambe. Poasa ila ufosenga? Fobo manzoto? Fonganga? Kaka kosala malamu kolo akoyoka pe ako répondre bino. Sala malamu landa liloba mukola suka omo na mboka na ya. Le reste eya te mokalo na ya. Toutes ces choses là parmi la Bible, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Nkolo, pesanga libala, païen. Nkolo, nabota, païen. Nzambe, mimbongo na rezo tamblate, païen. Nzambe, batela santé nanga, païen. Nzamba yebi bino nyosi bozawana. Ne fiske malamu zo sala azana yo elongo. Botala ndenge nkolo ekataka danger ekitaka bandimi ya iloba. Danger zo ya nkola longoli. Mais comment, frères et sœurs? Moutala Ksarabino même à Kamozoya 1 mois après, 1 mois avant, 1 mois, même 1 an, on a la munition. Même à la semaine prochaine, on a la munition. Et pour nous, nous avons dit yoko yeb cheni. Donc on a bino bana ilo babolo bakai pana nzamba ilo mote bosa la karamala. Na malambo bosa la nkola bosa la pe akufuta bino makamonyo. Yika piko landa liloba atapas ata esengo kotika nzambe na yote nguya tata ezana bino lelo manyoso voilà liloba boyiki mpiko bandatango lai ba sélectionner 347 églises pour la confession religieuse et otika la 47
47 églises etikali bayekutika kaka 3 liloba nde tete ya makambo nyonso liloba lili confession mpeto malamu bomatile bokiti rencontre l'église le 25 l'assemblée prochain et ça reporté la troisième semaine du mois de juillet. Troisième semaine du mois de juillet pour nous remercier la commission de la confession. Et ça a l'avantage de les frères et sœurs. Et quand un jour au monde à Misala, Bobundi, Bosali, Tibo Bimi. Merci beaucoup, Libota, vraiment Bosali, Mosala, Kola Pambola Bino. Nous avons besoin de makasi parce que nous avons besoin de misala monani donc nous devons progresser quand même. Merci à 100%, merci de votre agréé, merci à frère, merci à maman pour la pompe de la vie. Merci beaucoup Basali na molende pe piko bosika pona lo bankolo ami mon sadakata bino. To boli wele kiming ya wana na lipambuli ingele kaka na molimo. Amen. Amen. Lukola kondimele kaki makasi ya wana ta lipambuli elegaki. On a fait le combien ya komisia. Et ça plaisir makasi. Mais lukola basengeli bino mais essaye yaki déjà kala. Amen. Donc, de Bonabino, à Segaki Pambate. À mon élevé, il y a un bon. Le gars va 5 ans, moi, comme ça, on dit, Maga, Mouké, vraiment, et c'est que ma cache est pas la tata. Il y a un dame de moi, le bout qu'on a eu tata, et dans la paix battre la paix sur la bota. Vous avez Zambé, la bombe, Dame Nanguya, Nyonso, du bota basali pendant quoi. Bon, moi, la seco, royaume de cieux. Ndeli bota bazali pona ngo kolo batla mona moko yokisali bote sengona biso bote ikana kwa musanto sala kimeza katababula mno limsapso bata masamutanga la bota mabuma te boenge benzinga la bota ngwa musanto sala moko na moko mokano tata eko kisamakata la bota na comme le Christ na Nazareth na ngwa mu musanto bela kilo bona seko amen.